Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Shalom peuple de Dieu, Liborota Nzambe, Bato Yesokufela, Bandeko Yabiso, bien-aimé Nzambe a Pambola Bino Bisika Nesobino Bouswami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Naïko présenter Bino Tata Oyo. Bien-aimé Kombo Naye Eustache Kundenga. Eustache Kundenga. Bien-aimé Azosala Makambo ya Somo. Bien-aimé Makambo Nzamboyo. Ce que ça na révélation que ce qui nzamba sali au grâce au kokendeli felo pamba ndeko oyo boza komona ye apesaka bato ba diplôme aboke formation bien aimé na suka pesi yo diplôme a dérangeaka bana ya basi ebele ya bato bautaka ba Londres bautaka ba Suède bautaka bipai na bipai bayaka awa soi-disant bayako sala cours et bamisusu bavandaka na ba condition moko ya bien te bien aimé botala makambo est-ce que makambo nzambe eza na ba diplôme ou nzambe dem ta kopesa so diplôme to tokende na lola bien aimé avant na loba avant to pasola makomi avant to yemba pena nzembo botala na no ba sœur ndenga pesaka bango ba diplôme. C'est terrible. Pourquoi kokosa bana ya nzambe? On te peut ce titre. Pourquoi mentir les enfants de Dieu? Bien aimé, ceux qui te télémité, batu bele bokeneli felo. Batu moko charnel, bazo salamaka moko charnel, bazo bungisa, surtout bino ba mama, oh ba mama. Ba mama. Bande kunanga ya basi. Bouta na jardin de Den. Ève. À partir Ève ne sert pas Kotaki. Tout un ba photo. Tout un ba photo. Après, tout passe sur la makomi au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, bomoni ba photo wana. Wana ba sœur. Mawa mingi pona ba sœur. Basa koko sabino. Bien aimé na moni na bondela. Liboso na yemba nano bien aimé, yokana nzembo nzamba pesi. Pako misi makambo nzambe na ba diplôme o. Bako misi makambo nzambe na ba diplôme o. Nzoka diplôme tokozwa yango epai ya tata kuna na lola e. Nzoka diplôme tokozwa yango epai ya tata kuna na lola e. Botala ye akoma Yesue. Akoma kokomisa bato ba disciple o. Soki pe alingi to kokoma disciple te. Nzoka Yesu apona yo avant botama e. Botala ye akoma Yesu. Akoma kokomisa bato ba disciple o. Soki pe alingi te kokoma disciple te. Nzoka Yesu apona yo avant botama e. Botala ye akoma Yesu. Akoma kokomisa bato ba disciple o. Soki pe alingi te kokoma disciple te. Nzoka Yesu apona yo avant botama e. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé Nzambe a pambolon de kozu libaku ya kolanda ndeko na yo. Bien-aimé na moni na bonde la mbote to paso la makomi to bimisa tata oyo na poasa na lokuta na ye nyoso ka po ba benda mbongo po ba bimana basi ya bato ye na mwasi ne baza na kati ya kop oyo. Bien-aimé na moni na bonde la mbote to paso la makomi au nom de Jésus-Christ éternel, le Dieu des armées. Papa, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. L'ennemi est déjà dans la bergerie. L'ennemi est déjà dans la bergerie, papa, pour tourmenter tes enfants, pour les amener dans les garements, papa,
po ete bakutana na yo te papa yango totelemisa biso tobeta son de la trompette po bano bayoka mongongo na yo bakabwana na faux serviteur de Dieu nyonso bakabwana na faux serviteur de Dieu, Dieu avec D minuscules balanda yo le vrai Dieu avec 2 majuscules, le maître de maître, le créateur de toutes choses. Oh, le Dieu très haut, papa, salaba na ongolu, nous quitte bango nyonso bako bunga, papa, tikete message yo, et toucher mitema ya bana na yo, bako finga biso, bako tola biso, metoko lo bakaka bosolo, pete bana bakangolama. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Botala ye akoma Yesue akoma kokomisa bato ba disciple o soki pe alingi te kokoma disciple te nzoka Yesu apona yo avant botamba ye botala ye akoma Yesue akoma kokomisa bato ba disciple o soki pe alingi te kokoma disciple te nzoka nzambe apona yo avant botama ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Ousana Grèce bien, Ousana bala ba Yesu, vérité de vérité, révélation de rêve, pembe na pembe bien-aimé dans le Seigneur, monguna kokota te, mouyida kokota te, ataba tchole bakochola musika, bakokoma te, parce que Ousana bala ba Yesu, Ousana numéro combien? Nzambe apambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, yo voisin ba Paul, oza voisin na bangote. Yo voisin na ba Marie de Magdala, oza voisin na bangote sœur nanga. Kabwana na bato yo. Bien aimé na verset na biso liboso. Afin qu'on appelle ça non verset et puis ndeko oyo azana ba même photo na ba musicien mokili. Ba musicien mokili bana ba photo ba tiaka yana ba signe moko satanique. Ba saka misapi boy. Ba la saka misapi boy, ezana ba ndenge peli. Yepe asala ba même photo. Bokia la bino moko. Bien-aimé, c'est terrible. C'est terrible. Est-ce qu'il est dit Dieu? Dites en avis ce thème, mes amis, pourquoi mentir les enfants de Dieu? Faut besoin kanini ton beaucoup sarabana nzam. Est-ce que ça kaka pour besoin mbongo na bango? Est-ce que ça kaka pour bimana baserango? Est-ce que ça pour na nini? Et ça récompense ya monde à ténèbres. Makambo nzambe comme na ba diplôme. Yon ba kenda ba théologie, ba si ba diplôme, ba doctorat. Zoka soko tangi la Bible, bien-aimé, okumona, c'est Dieu qui enseigne. C'est Dieu qui enseigne, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a ponaka ba disciple na ye. Bien sûr, ko tio pembe na mutu moko opala so ba biloko mususu. Mais nzambe moko ko tia pe makanisi, ko tia pe maloba na ye. Akukutu so pe na mutu na ko tia ki pe Paul na nyasi nga kuta ki pe akutaka poka batu ba ye ba liloba nzambe. Mais ce comique au école, au diplôme ou ya nini. Dengi tumuna ki Mathieu Tunasi, ye aso sala, donc concours ya kote ya. Muto kote ya bien, azu bakado, bapise bakazia bakoka, atabino moko. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui travaille. Bien aimé, les gens sont charnels. Makamwanza, mais c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Donc il a fait ça liboso dans Matthieu chapitre 28 na verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui va le dire, les baptisant au nom de baptême mes amis, ouverture. Et c'est bien aimé, ils abattent sous la maïté. Ababi baptême, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire, fungola bango baïba le Père, ça veut dire baïba la loi. Fungola bango baïba la loi, fungola bango baïba la grâce, fungola bango baïba l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. La loi,
avec, c'est le Père qui était là, qui a travers des prophètes. La grâce, c'est Jésus-Christ. Et l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Et on faut dire à mon tour, la loi, et ça qui ombre, il y a la grâce. Tant Jésus-Christ, à Kokisi Yango, c'est ça, le Fils. Et puis, aïba, l'éternité, makamni ne kouya, enlèvement kouya, tokozala wapi, ne batolo baso, tokozala couronne, et ça, makamni l'éternité, le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés par l'eau de la parole. Parce que quand tu écoutes la parole de la révélation, bien aimé, c'est ça aussi baptême ya makambuya, aussi baptême ya makambuya digne, aussi baptême ya makambuya, ya jeûne et prière, aussi baptême ya bouillé. Ah, comment comprendre, et ça débouillé. Ah, c'est ça le baptême. Ce n'est pas baptême on a maille. Combien baptême on a maille, baga na vie à péché. Mais tango yibi masumu zamabe, ikobu zamabe, moyibi zamabe, lokute zamabe, escroquerie zamabe. C'est ça le baptême. Par l'eau de la parole, qui parole est sous par le Saint-Esprit. Après, Yemoko Jésus-Christ, au baptême du feu, c'est-à-dire le brisement. Bah, la question, on a monte spirituellement. Nous, c'est ça la révélation de la parole. Nous ne prêchons pas les Écritures, bien aimés, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Niveau batomboka, parce que bazana révélation. Bien aimés, Yoka verset 5. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La saine doctrine. Ici maintenant c'est Jésus-Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici c'est Jésus. Donc ça dit, baptême, il y a Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit. Donc va comprendre la loi, va comprendre la grâce, va comprendre l'éternité, c'est quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ici, c'est Jésus qui parle. Donc, tout ce que je vous ai prescrit, ça dit tout ce que Jésus a dit. La saine doctrine. Donc, le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera toutes ces choses. Ça dit, c'était l'ombre. Maintenant, c'est la révélation. C'est la vérité. Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a un mot qu'il faut enseigner, bino. Tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit. Pas Moïse, Jésus. Pas le Père. Mais le Fils. Pas le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire, quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois font qu'un. Mais ce que ça n'a qu'à être révélation. Le Père, c'était la loi, le Fils, c'était la grâce, et le Saint-Esprit, c'est l'éternité. Il faut comprendre toutes ces choses. Bien aimé, au monde, allez faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, c'est une façon de parler ensemble. C'est-à-dire, il faut qu'on tente toujours teyaboy. Bien aimé, toujours qu'on touche batu, oyo nzambe asi apona. Moutoko misaka motu disciple te, baso kosa bino. Ngala koza na kote na ngabo, izana batu oyo, izana ko destiné pona bango te, atazo yo kanga okoma ka disciple te. Aka mutu masumu, aka mutu mabe, aka mutu kubuma batu, aka do ata yo kane mate, ça dit nzambe apona ete. Ou peut-être tanena ne kokiti. Mais yango babi biso to te ya kaka. Bien aimé, mutu mkelko comme ça mutu disciple te. Tokotanga yango, bien aimé. Tokotanga tozana Jean chapitre 6, c'est Jésus-Christ qui parle ici, Jean chapitre 6, laquelle on a verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, bien aimé Yoka. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je répète ce verset. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je répète, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Bien aimé. Donc, ceux qui ne savent pas non à toucher au thé, moyen pour accepter Jésus-Christ est exaté. Moi, pour que maman dans Zambé est exaté. Vous avez nos paroles, vous avez la vie à pécher, peut-être que tant on a le coquité, mais qu'il va beaucoup avant.
Posoko kufi, nano yambi yesu te, nano bongoli motema te, nano tiki mabete, de ce que, Nzambe atayo kate. Ah voilà, c'est choquant, c'est touchant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pour moi, Nzambe nyo savant kufa, ako tatre mune na Nzambe, ako bongola motema na ye. Nzambe la ndakabane atala mbeto hôpital. Alors, bateau ba finga kapiso, bateau ba, est-ce que Oza Nzambe, toza Nzambe, te pose-toi la question. Parce que Paul père ndo boma ba chrétien. Mais le gars, c'est là qui Nzambe na souka. Alors, qui Yesu babo moina ye, pe atatela ki mune na Nzambe. Voilà. Akufa na Jésus-Christ. Alors, ndekozo na ndanga. Oyo ba komisa ko disciple. Ba pesi au diplôme. Oyo matika bazo kosa yo. Bien aimé. Bato belé au monde bango, ou ba musicien, ba nani, ba politicien, ba théâtre, ba vivre na péché. Mais dans la église, na bino bâtiment, ba zalaka ba pasteur, ça veut dire que ou soit Nzambe pona bangote, ou soit tana bango na kokite. Mutu moko ta ko komiso disciple. Nzambe nde mutu apo aibi bano yaye. Bien aimé. Faut tanga verset mususu, yoka verset to tanga, na Éphésiens. Dans un Éphésiens, bien aimé, Éphésiens chapitre 1, yoka bien aimé, Éphésiens chapitre 1, là, on a verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Yoka. En lui, en Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bien aimé, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Yoka. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nzambe aponayo avant kutobotama. Nzambe ayebi ba oyaye. Mais pourquoi bazo kosa yo? Pourquoi landaka ba faux pasteur? Pourquoi landaka bango ba faux prophète na ba maman prophétesse? Bien ba combien belé tala bango ba Jezabel ba Tchoko ba Souki hôtel bango na ba chanteuse mokili ba Beyoncé ba ndenge moko. Na ba faux cheveux, ba faux cils, ba faux ongles et ba prophétesse. Ce sont des sirènes des eaux. Hôtel ba pasteur na bino ba Tchoko ba Tchaka Zazu, ba Tchaka Yombo. Balingi suka pembete, balingi makambo Nzambe te, balingi nuna te. Est-ce qu'on a battu Nzambe? Exemple ni ba opesa. Bien aimé, yango Yesu abaki toye ba bango na misala na bango. Tala tata oyo, akomisaka batu ba disciple, apesi bango ba diplôme. Ba mama ba utaka na ba mboka kili kende bo moni ba photo wana, ba Suède surtout ba mama ya Londres. Ba kuya a bovana na ba condition ni na vandi sakabino. Abima pena combien? Ba mama bino, pourquoi vous aboyez? Yango Bible c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pourquoi Bible le bien? Parce que toutes les femmes ne sont pas des femmes. Et ça n'a basi mususu, basa destiné pour ba bungi sande ba disciple. Ne bu mona ki na jardin d'Éden, Ève, tala akena kokoya na maboko ya serpent. Yango Adam le baki na Nzamba, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Bien aimé. Yango kumona pe Marie aki kokuma zemi ya Saint-Esprit Yesu na mokili. Donc na basi mususu bango de ba aoyolo lipamboli na ndana vina yo. Bien aimé. Moi si mususu aoyolo lipamboli na vie yo wana Marie awa aina Jésus-Christ. Moi si mususu aoyolo bonzambe na ndako. Yo moi si mubimbaka muziki. Yo moi si mubimbaka, moi si mbelaka masanga, moi si mbelaka cigarette, moi si ndenge nini, moi si mbakaka ba camarade, olobaka na tongo na téléphone, moi si ndenge nini. Moi si aboso na tamso ko nika minu, so la cigarette so la masanga, moi si ndenge nini yo zali ser nanga. Tala zolo toboli, otoboli matoi, otoboli, otieba choko, otia suki ya jaune mabe, ya rouge mabe, ya bleu mabe, oza mwasi ya ndenge ni ser nanga. Oli mo Jezabel eza na yo fe longwa na kombo na Jésus Christ. Sirène des oies za déjà kati na yo. Est-ce que zo pesa mobile no respect? Est-ce que zo pesa bana no respect? Ba maman msu ba 5 bila mana bana. Mona taki ministre pati ministre. Maman ndenge ni. Nzamba kutuna yo.
Misusu moya ba les athées pour comportement de mibale baki marai. Toutes les femmes ne sont pas les femmes. On a vu Marie, on a vu Ève. Osa racine sœur nanga. Répondre dans les commentaires. Soko zali Marie, nzamba pambola yo na kombo na Jésus Christ. Mais soko zali Ève, nzamba salo délivrance. Peu zali par hasard to lande message. Tala bato boyi, ne ba kosa kabino. Na l'église na bango bo tonda, tala pa Moïse mbeye mo ka bala ka te tala basé. Yomba mizima ba bala ka bino 4 5 6 tala na bazo sakana na bino. Ser na ngai, yeba nzambe ya solo. Balobi éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi si sokaza malamu niki ngalo kwa nzamba pesanga mwasi ya malamu yaka panda ngomona bana nyonso malamu pamate mama za malamu mama la taka bien so na sati mama sambeli na bana quelle grâce nzamba salo grâce ozana na molimo yo mama François azalaka nango olambaka ba 4 nzungu na kombo na Jésus Christ eba ko tamo bali no à l'aise na kombo eba ko mikitisa na kombo na Jésus Christ. Pour la maman Françoise, qui n'a pas de réseaux sociaux, il y a jamais comme la maman Françoise, pas yébo. Yo le bakini n'a comme jamais. Qui m'a le baka, t'as finginga. Moi la batte. Bien aimé, maman Françoise a yébi boîte de nuit. Toi, on a yéba kaye. Lorsque le bateau le venu dans mes mains, une fois la boîte de nuit à la. Vie mon gars singa bi petit monument sûr, comme la question m'a milieuté. Dekonanga, mais yo, boîte de nuit, vous avez un abonnement, vous avez ma carte membre. Je te condamne pas, mais je t'aime. Je te parle de la part du Seigneur, pour que tu sois une très bonne femme, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, voilà. Donc, il y a une version de la Moussou Yasuka, bien aimé, yoka, donc il y a 2 Timothée, je vais nous retrouver dans 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien aimé, yoka. Bien diplôme na yo okozongo pa ya nzambe eza ndemozo tambola bien aimé la prédication o nzamba tikeli biso na temps oyo bien aimé c'est l'abandon du péché, c'est l'abandon du péché de koko tsolola, c'est l'abandon du péché de bando beta bando ki famille bando ki quartier bando ki ba collègue bando ki monde spirituel bando ki ba camarade bando beta bango bando ki quartier. Bien aimé. Et puis, au soit couronne, au soit diplôme, non, pas nzambe, et pas bateau té. Bateau l'oukuta. Bateau l'oukuta. Des impudiques. Des menteurs. Toko chicoté bangoti nasuka. Boko libéré ba nzambe bino. Bébé, yoka verset na rotanga. Pour moi, c'est pas diplôme, wana. Yoka, je lis au nom de Jésus-Christ, dans un 2 Timothée chapitre 4, dans lequel on a verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est Paul qui parle. J'ai combattu le bon combat, voilà. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bien aimé, est-ce que vous avez la foi? Allô? Non, gardez la foi. Ayez la foi. Jésus savait que nous avons la foi, à terre mouké, à déplacer ma montagne, ma maladie, ma problème, on déplace, on a, l'ultime temps, ma télémie, tout ce qui est révélé, condamné, la bébé, d'autres, on a comme les Jésus-Christ. Dis-moi, on a comme les Jésus-Christ. Koubanga bangate. Toi qui as Jésus, toi qui as la force, au bangani. Yoka, j'ai combattu le bon combat. Donc ça veut dire, na sele makambo bien, na tei makambo bien, voilà, na sele makambo mabete, voilà. Eux, combattent faux combat bango. Yoka, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Yoka, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Jésus Christ, à côté de couronne, Paul, albi, kakana yete, et puis na batu nyonso, ou bazelaka, kozonga na ye. C'est-à-dire kozela kozonga Jésus-Christ, il faut ça la bien, kabona vie à péché, kabona ba camarade ya mabe, kabona ba ndoki, kabona ba camarade ba mekona ba distraction. C'est là Yesu bien-aimé, ça la makambo bien. Kabona ba faux pasteur, le vrai pasteur c'est Jésus-Christ. Et ça ba bien, ça kat na biso nous tous na kat accord de Christ, bazo kosa bino.
Dans Acte 2:17 a dit, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout qui cherche, mon union surtout, aux anavidons. A dit, vos fils, vos filles prophétiseront. Ba vient ba mon ba songe ndeko yo mona ba nga atabana nga mona a lotiboy okuna lotiboy nga mona saliboy mta ba pesi na réponse na ndoto mwana bien-aimé kangama na Yesu Christ kabona na batoyo ils sont là pour détruire ba foi na bino ba imboza esclaves na bango ba donner na ba vie na bino estage kundinga libère les enfants de Dieu qui kabana nzambe ba diplôme ba msusu bien-aimé makamboza et bien-aimé mais oze na timing na suki kakawa epai na comité molimo santo komisa yo mais kabona na bango kangama na Jésus-Christ kabona na vie à péché c'est ça la repentance la saine doctrine nyon so yeso koksa ne kolos ba gêne ba dîme ba temple nyon so na yeso koksa ne kolos ce que Dieu te demande c'est l'abandon du péché l'obéissance vaut mieux que le sacrifice eza makambo mboka mindele basa makambo bino na te baza bien na mboka na bango so mboka na se bongi bo mona misale ko sala makambo so sala bango ko sa bino so musala te po bandoki afa balu te musala ndi sate na Congo bien-aimé nzambe apambola bino sortez du milieu d'eux au nom de Jésus-Christ amen. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Ba Congolais nyonso to ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo esengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Ozasi. Soko ozali Congolais ya solo okoki kozanga mokolo moko te esengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko talaka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Ya, so Ata nazali Congolais so ata ba mindele kwa kokiko tala. congodialogue.com.